tala ba surprise neti ya bo. Po iloko munene kaka eza oyemba ma dollar. Mais aujourd'hui, biso nyonso, nous avons l'assurance que Félix vraiment c'est un politicien. Koka ma dollar ekiti tina niveau ya 15 mais loko na betaka asete na biso mo ba congolais to linganité ezana batebele dollar ekiti ba comme so pona ni dollar ekiti dollar boy. Dollar ekiti mais pas tellement tout à fait. Pour ça na biso population ezali ke parce que dollar nde sali ke biloko nyonso et mati. Ceux qui prennent le dollar kokita, tout le monde est content parce que les lots nyonso ya Congo, surtout na Kenya en particulier, référence à comme un dollar. Mais pour ça na biso ezali ke tozo senga vraiment na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi de sorte que alandela vraiment problème ya dollar. Pour vie comme passe. Eza na musala biso tozo sala misala tozo kokalisusu te. O sala musala mi ozo koleisa bana te ozo kotangisa bana te po dollar emati makasi futo bana soma kokala na $20 tala fuko ko mo $80 siko mutu azwa ka salaire net ya 100,000 francs akufuta ndenge nini akotangisa ndenge nini po toza bato biso ba locataire tozo futela ndako makambo bana classe kasi dollar soki mati atuka ezama pénalisé pour la biso moko nano dollar ndiki sur le bako ça dit que vraiment balo bazalaka mon équipe après 3 jours dollar ngo ezonsinde ya laki to bandina dollar ya kokita et puis biloko pesa la nini ekita papa président de la République démocratique du Congo na lobi boye ngai mama na bino na botama na tanga Léopold de Ville bodo za ko pesa indépendance nga déjà sina botama mais na tango na ba dollar to banako yokila ngo musika ba papa na biso baza ko futila biso minerva na franc congolais to komi ko vivre na dollar to komi ko kumisa mbonga ba paya pourquoi et bongo franc congolais musana ngo nini neti bolingo zwanda ko kokate pour garantie eza ba $1000 $500 na dollar kaka. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Dollar ekiti olobiki pona président. En tout cas, c'est on a vraiment ma case koka moi dollar ekiti tina niveau ya 15 mais loko na betaka asete na biso mo ba congolais to linganité ezana batebele dollar ekiti ba comme so pona ni dollar ekiti dollar boy ezama be photo linga mboka dollar ekiti biloko ekita pona mboka na biso vraiment to sepela nango biso nde ba congolais to bongsa mboka soki biso te mutu msusu tutakoya abongsa biso mboka tozana esengo mokonza mboka koba kaka bongo dollar ekite kita tina 10,000 $10 na 10,000 nde sengo na biso ba congolais to anango yango wana. Bonjour madame. Bonjour, dollar ekiti. Dollar ekiti mais pas tellement tout à fait. Pour ça na biso population ezali ke parce que dollar nde sali ke biloko nyonso et mati. Okoyi kozala défendre tozaki liboso $5 ezaki na 4,500 francs. So que au somba chemise na 4,500 comme $, $5 na ndenge tozaka liboso ezalaka pena très bien. Mais le lot $5 est commis bon tout même 10,000 francs. 9,000 francs. Et c'est-à-dire dollar eza à la base il y a komatisa biloko na ndenge tozali kolela la population ezali vraiment ko souffrir pourquoi parce que dollar ezali ko sala ke biloko nyonso ezala ya omata. Mais pour ça na biso ezali ke tozo senga vraiment na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi de sorte que alandela vraiment problème ya dollar. Ndenge kiti na 100 ndenge na moni 170 160 ezali vraiment bien mais il faut lisusu ekita vraiment tozonga même atana nononde de sorte que biloko nyonso ekita et puis a exiger pe lisusu biloko batu nyonso ba commerçant bazoteka biloko ba exiger vraiment ka batu ba banda osomba biloko en francs dollar même atana banda chef de l'état azana liloba o ya suka akoki ko exiger même atana ba ministère nyonso biloko nyonso banda osomba kaka na francs Passeport pe eke ko na francs. Oui biloko nyonso wana il faut ekoma kaka na francs bandako ekoma na francs soki francs ekoma obima ebele même atana achet ya babiloko okomona vraiment que dollar yoza sous na valeur ate. Merci papa tozo continuer la micro baladère na biso papa bonjour donc bonjour maman oyoki makambo dollar ko kita yo le bini pour la président de la République. Bon ceux qui prennent le dollar kokita tout le monde est content parce que les lots nyonso ya Congo surtout na Kenya en particulier référence à biso comme un dollar. Mutakosala oteka bitabe na ye dollar emati mutakoteka makasu na ye dollar emati pardon ceux qui dollar ekiti pena ya solo mingi na obeta c'était na 4 raisons na biso tona ngo ya télécommunication
4 raisons na biso ti lelo ba maintenir ka to na bango wana soki penna que non chef de l'état a tapé mettre sur la table que dollar ekita na gouvernement na ye en tout cas congolais nyonso akobeta maboko wana pe loko moko akobeta maboko parce que peuple congolais nde to sa boye biso petit peuple tokomi konyo koma parce que mamutu komi en dollar bandako to futela bandako en dollar ba classe en dollar mtate ka ndembi en dollar do référence comme dollar donc soki ba pesi ba promouvoir franc mbongo na biso ezala na mo équilibre mo boye ko permettre mutu nyonso sala ramo eloko na ye a se retrouver parce que to se retrouver surtout po vie comme pasi eza na musala biso tozosala misala tozokoka lisusu te osala mosala me ozoka koleisa bana te ozoka kotangisa bana te mpo dollar emati makasi futo bana so bakokala na $20 tala fufu ekoma $80 siko mutu azwaka salaire nete ya 100,000 francs akufuta ndenge nini akotangisa ndenge nini akokoma na le 30 ndenge nini tokomprenaka te so bato bazwaka ndenge nini bato nyonso baza na salaire ya moke eza basoda eza bato nyonso na bao bazalaki na mwa salaire ya bien na to ya kitoko ekita makasi nde vie ekomi pasi makasi bana klase bakendaka ifo alia akolia nini peuple congolais bazovivre kaka boye situ na konfirma toyebi akite so tokuta na biso nyonso tokami kaka nzambe na ya grâce na ye akomisi biso po nzambe aza nzambe ya mawa nde aleisaka bandeke aleisaki biso nde tolingi mokonzi na biso atala likambo wana bato bazwa misala ata so eza mosala ya ndenge azwa to soki ekiti ozwi mpe mosala moke okoleisa na miyibi bakosila moto akomaka na nivo akoyiba mpo na nini nzala eleki ayibi na mokolo bokomona moto ayibi alati très bien me okuti moto ayibi mpo na nini nzala eleki nde omona bato nyonso bakoma bakuluna sikoyo tokozala vi ya bakuluna to nini tokosuka wapi na bana botami ya bakulu tokogere bango ndenge nini eza pasi bona biso bamama ndo omona bamama mpe bakomi koyiba po tomoni mokolo moko mama ayibi mpenza azoyiba mpona nini ntina mama ayiba mpo vie ekomi chere nde omoni bato mpe bakomi na mitema mabe akomona ochange mwa mbongo moke ale balandi yo miyibi bakomi ebele na bataxi partout mpo vie ekomi pasi siko mokonzi na biso tala makambo oyo tala ndenge ozozwa barelation créer bamisala bagene bazwa misala na bao batanga bazwa ozwa licence ozwi mosala te ozwi grade siko ntina ya baklasse ya bana biso eza nini mwana tangi asilisi classe me mosala eza te tokomi na bachomere ebele na ndako me otangisi mwana me azosala te siko ntina nini nde tozoma bacharge ebele tokembi tokomi kobela mpo na batation bon bureau de bamitungisa te biso dia peuple toi sur terrain bato balelaki ya biso peuple c'est-à-dire que toza pembeni ya bakambiste nyonso donc ti bureau de bazoya bakota biso tosali mosala biso moto tosala bakambiste personne tokoblige bango bakende na banke ye wana akitisi mbongo donc bureau de akende kuna nani bakende batala oyo bakopesa bango na banke et puis bakokitisa obligatoire baconsommateur ya dollar eza biso et nani bureau de asala musani mais je pense pas qu'il y aura des tracasseries bango mo bakiti ça c'est pas quelque chose de compliqué à part ça le losiko to comme to comprendre parce que il y a un temps où on n'avait pas bien compris politique à président donc vraiment c'est un grand stratégie même biso peut to banda ou comprendre te c'est tout mais tala ba surprise net yabo ko iloko munene kaka eza oyemba ma dollar mais aujourd'hui biso nyonso nous avons l'assurance que Félix vraiment c'est un politicien et qui t'a même tina 11 000 même 10 000 il y a 9 000 bon enfin ce que le même à se faisait à 9 000 et que ça la bien pour toza bato biso ba locataire tozo futela ndako makambo bana classe kasi dollar soki mati en tout cas ezama pénalisé pour la biso moko nano ba nani tokolo ba peuple congolais donc moi toko remercier na moi idée wana c'est bien dollar négité sur le bako ça dit que vraiment balo bazalaka mon équipe après 3 jours dollar on est sur à la qui et ça se bien ça équipe na boye et qui surtout 12 minutes aux kabasa musique 9 000 et qui na bongo pas dollar qui table on est mati tout va bien tiens donc équipe ka bon équipe ta bon na CP dollar ekiti to sepeli dans un premier temps mais ndenge ezalaka liboso kaka dollar ekiti après un temps emati lisusu alors ce qu'on a ndenge que non fatinde muto za na makambo nyonso to en place béton to za na posa to bandina dollar ya kokita et puis biloko pesa la nini ekita po bazala kaka dollar ekiti
biloko ezalaka na intensité wana yango na omona après un temps une semaine 2 semaines eye komata lisusu donc il faut dollar ekiti biloko pe ekiti donc Fati alakisaki bango da liboso azalaki faux malade donc akie na hôpital lokwa moto azobela mais aobela nete donc le temps bazosala bazwa batraitement banini nzoka moto azalaka ne docteur asutuki nini ezaki nini te donc yango wana Fati beton idéologie et continuer kaka toza nsima na ye mpona kosoutenir ye naza na sentiment makasi ya komona taux ya dollar lelo banki afixe na montant ya 15 000 mais bakambisa tomona na niveau ya ba 16 17 mais toyebi ke kokita ndenge Fati alakaki biso aza présent le peuple d'abord o vision ya papa na ye atika yango président ya république azosalela bobanga na bino te vie sociale ekozwa dada Fati akobeta yango lokola ballon bokolia bokolemba bozala calme. Papa président de la République démocratique du Congo nalobi boye ngai mama na bino nabotama na tanga Léopold de Ville bodaza kopesa indépendance nga déjà si nabotama mais na tango na badola to banako yokila ngo musika bapapa na biso baza kofutela biso Minerva na franc congolais mais lelo toza kolemba kofuta baklasse ya bana okende kuna Minerva $500 et si c'est comme ça papa na biso baza kofuta bango combien en tant que fonctionnaire ngapa nazo bana zali fonctionnaire mais bazo kofuta biso na mbongo muke lelo la comme charière ya ba chasser est-ce que c'est normal mbongo ya dollar et ya ko faire nourrir biso na mboka Congo Kinshasa eza ko pesa biso pasi na mtu papa donc ceux qui na foyer na biso kutu soko za makasi te bala bako lia te bako lala nzala alors pona ngana moni dollar ekanga bisaka ezonga na américain po dollar ezali mbongo la biso te toza ko niatela mbongo la biso franc congolais toza ko kumsa dollar pona nini est-ce que dollar eza mbongo la biso alors papa président de la République Félix Tshisekedi Etienne Tshilombo na lobi papa zwa mukano pona ba dollar est-ce que bango ko niatela yo bango balibane mboko eza bango eza mboko la biso ya Congo bako niatela biso te ofuta dollar osomelo dollar bongo biso ba chayere de chasser to simba ka dollar biloko nyoso mati to bongo la bana ndenge nini alors so la comme place on la sili les ande qui moyibe ba congolais pour congolais za sérieuxité d'autre part parce que ça autant de dollars ba changer ngo baton se fois en tout moko yo so che 18 ya che 17 wana che 16 ba pona pas nan ba pona pas 18 ozoma ce que ba nan ba zo mami yango tosenga tata mokonzi biso toseni idée na yo surtout mpona kolutter na corruption luka bato baza balingi kanyaka te bato balingi mboka eke liboso baza na bango ebele na ndenge ezali boye yo nde fosala nyonso oyo erédike to échange bato nyonso bakoma kochange ndenge moko soki eza 18 okende na ngaba 18 ozongi na lemba ezalaka 18 eza te oyo 15 oyo 16 oyo boye wana eza trouble bato motu bato nyonso fo ezalaka na to moko biso olingi ezalaka to moko eza te ya 18 15 16 mpo na nga dollar nde ekiti tosepeli makasi parce que en tout cas mboka wana okemani kopela moto donc ndenge na osepela soki ndenge ekiti boye ezala parce que tovivre basystème omonaka te na fin du mois boye dollar ekiti après les 5 les 6 boye ale ezongi na kaka ndenge ezalaka kaka donc dollar ezala boye donc mokonzi na osengaka kuba bakonzi batinda bato bana basite batambola donc moto le bureau des otambola lelo batambola moto achelo aselelo na sentiment bakangi ye donc moto aselelo na sentiment bakangi ye parce que en tout cas pas si to souffrir na mboko to souffrir donc dollar mo degré mataki donc nzamba za lokumu kaka soki ekiti etikala boye pour libela ezala malamu mingi donc c'est pas coup de chapeau na mokonzi ya mboka tokomi kovivre na dollar tokomi kokumisa mbongo ya bapaya pourquoi ebongo franc congolais mosala nango nini neti bolingi ozwa ndako okoka te mpo garantie eza ba $1000 $500 na dollar kaka fonctionnaire dollar tala nanu sikoyo na modele akoteka boye na baconfinement boye tozwa ngo wapi donc tozosenga na papa mokonzi vraiment likambo ya dollar atela biso yango dollar ekanga bisaka ndenge mama alobi ezonga na mboka nango toana posa dollar te tolingi mpe totombola oyo ya biso franc congolais wana eza mbongo ya mboka na biso bandako ekoma na franc congolais école na franc congolais mombongo biloko nyonso tokoteka ekita ezonga na franc congolais bongo nde tolingi yango nga nalinga nabakisa boye omoi likambo mama bazoloba lelo soki otali bapays mosusu monnaie na bango eza na valeur makasi mais biso franc congolais na biso ezalaka na valeur te
dollar wana eza monnaie na biso te mais topesa ngo valeur makasi biso kutu kosepela kutu ezonga ata na 9000 ndenge ezalaka na kala ezonga ata na 9000 parce que eza normal te lelo eza bato mosusu baresponsable ebele ozomonaka azotambola boye lelo azonga ndako na charge ya bana pourquoi azokosuka kofutela te bakokende boye mongo nyonso dollar edo 20 boye basoko kosuka kofutela bandako te donc bato mosusu bazomonaka na te tala kutu na 30 ans na bana na basi azala epa na bango mais makambo elekela bato na mitu bayeba te donc il faut topesa franc congolais na biso valeur po topesa mongo na biso mongo valeur ezaka te dollar no ezalaka te ekita kutu ata na 7 ata na 8 même 5 kutu ekita ata na 5000 francs Fati Béton tosepeli makasi façon dollar ekiti tosepeli bana kotumisa biso makasi ekita ekoma ata na 100000 ata 80000 okende soma moto boyo 1100 cher dollar eza cher fort tosoma bamoto ntina bafranc congolais tosomba ata na ba 600000 tosomba yango mama nga mpe nasepeli makasi mpona dollar ndenge ezokita makasi mais tozosepelaka to etyelaka to moko partout eza te tokoma boye tokuti to mosusu tokoma boye tokuti to mosusu eza malamu te. Merci mingi na initiative présence osala eza kitoko mpo mboka emeko marché bien mais biso na cité tochange dollar na moins cher mais tozwa na ville tozomona doute makasi tozana ba tokota bazo douter abi te toyebi makambo wana te mais tozosomaka prix na prix biloko kaka na prix ya 20 wana ndenge osomi biloko boye lelo na ntango nasomi batekeli nga na ntongo awa mais biso na cité tochange dollar na moins cher nezo comprendre te na cité tochange dollar na moins cher mais tokoma na ville oyo baza na ville babali toyebi makambo wana te bazo biso tali biloko tosomaka na to oyo ya 20000 wana ya kunde tosomeli biloko bazo toyebi makambo wana te mais na cité dollar partout ozokende ka boye 15000 na moni ba 14 tozo tochange sans problème mais bamindelo baza nde beto bibisa bakambo dollar na Congo dollar to ko changer ko kana na banque to zongela biloko kaka na banque ngana yeko somba biloko na 230 ezo kamusanga biloko na cité kuna bazo changer dollar na 15 okoma na ville bazo na koma na villa na yeko somba na 230 bobetlanga to na 230 ezo lekela biso te to changer na cité to changer dollar na moins cher to koma na ville bamindele badingo ko changer te baboyi présent tale likambwango na cité bazo changer dollar na moins cher mais awa na si na magasin bamindele baboyi azoluka place ako changer na to likolo tellement il place à brader à monique te to na chité aluka siko moto ayebi nano te ke dollar ekiti pona abetela ye azwa mbongo na ye amia sortir nango siko netinga benza na sepeli fort lokola dollar ekiti mais ekita vraiment nakofuta mpe ata ndako appartement likolo neti ngai nazana makoki nafuta mpe ndako ya likolo mpe boye oye mpe epa na ngai boye okuti mpe bourgeois mare na ngai mais na bacondition tovivre nango pardon eza bien te. Bon, on sent la force d'un président quand il parle. Hein. Félix a la force more tranquille. Après ça, Guy, plus et moi, 72 ans, on a mis sa finance, il y a banque, il y a un budget par rapport à dollar. Moi, le dollar, il est tellement trop complexe. Je suis belé dans la carte. Sur tellement de services, sur le réseau de télécommunications, je côté même les géants. Pour ne pas citer les noms, le réseau, tout ça, tout ça, des femmes quoi. Parce que je suis côté de réseau, je suis un moyen de faire ya dollar et mata. Tous les maladies, déjà, déjà, l'économie est malade. Mais je suis dollar de façon, il y a un échec à Félix. Parce que le peuple a donné la dollar et mata, c'est difficile. Moi, on fout pour dollar, il est moins de mais il y a une initiative qui a dollar. Aide à malade, mon c'est payé et puis, ballon la système, il y a un tableau, on a des ballons, des bateaux salariés qui doivent être moins efficaces. Par contre, on va changer, on va changer mon côté, mais bazoa to na to ya banque. Qu'est-ce que tu as dit que la mouki politicien mo ba yina mbongo na e abengi changer mo ga cham to na ndenge na e ba on va sala be flasser ba mo ngi matanga makasi. Mais l'idée à Félix c'est malam faut soutenir c'est président la biso tenende yo. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.